45 42 ça et 3 Colonel Ecto 082 65 42 ça et 3 Colonel Kitoko. Wewe jina yako na Sera Masudi Sha. Unatoka Zadorko. Huko Kadogo unatoka wapi? Siko Kadogo. Unatoka Bukavu. Unatoka Bukavu? Kalundu. Unatoka Bukavu? Depuis quand? Poro Kalundu. Depuis quand? Nilikia na Colonel Tamtam. Na Colonel Tamtam. Depuis quand? Ça fait longtemps. Pourquoi pas depuis quand? On chapiga tama 2 mois 3 mois. 2 mois? Pourquoi pas 2 mois? Ça dit 2 mois. Matadi. Tozaki sur place. Tozaki sur place ya kete. Tozaki to bano participer na nini? Na manifestation ça la pona ko longola jani mabundi nani. Tema ga population c'est pas na été. Leta ke na kati si boye pona ko suba. To moni mutu zaki na vie na ngamo ya munene boye. To moni mutu aliboma bazaki misatu. Bazolia na kati ya bassin. To meki ko poussa pembe na ndenge mayele po to mona ba nyinga bazolia. Totali ba makemba ya propre ba soso ba quiz na ba maya wa canadienne 3. Tout le monde est suspect. To bengi bandeko bazaki nzinga zinga. To mona bato limbongo to mona ba clarté ba suspect. To mekana ko poussa. To meko kimase bango wana. Amusolo nanta mutalibo mate lingala na bango to bazoloba eza ko tenga ma lingala moko ya muto bato baza ba congolais c'est ba étranger. Ya mouvement debout congolais MDC oye kambami na mwana mboka Jean-Pierre Kankumu Kande. Toye katikati na esika pona ko soutenir likanisi oyo ba député ba ebina ko zwa pona ko koisa bureau ya présidente Janine Mabunda. Utakala biso mouvement debout congolais toyeba ko betambela komona ete parlement owana ezali ko diriger te na bolamo ya peuple congolais wapi ezali ko voter ba loi oyo etalisi penza malamu te to pe oyo ko kendisa mboka mosika te. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou la caramel check c'est pas pareil.
soki omoni bato baye pele awa eza mpona kolakisa ete Congo eza mboka ya bavaleur tozozwa baanti-valeur nyonso ya Congo totia bango mopanzi tozwa bavaleur mpo totambwisa Congo de l'avant yango omoni bato baye ebele awa mpona kolongola baanti-valeur oyo bazosala mpo mboka ezonga nsima tozwa bato oyo bakotambwisa mboka ekende liboso oko akize Janine Mabunda asali nini soki tozwa akize mpona asali nini napesi exemple nayebi so ete président de la République na idéologie ye nango il faut atambola na bato baza bavaleur lokola aza anti-valeur tokotia mopanzi tokoloka moto aza valeur mpo to Congo ekende liboso mwana mboka mbote na yo mbote papa journaliste yo oye libanda lelo na pays du peuple bototombokela nini tozotomboka ozomona interpellation ya ba ministre te comme il faut soki tali na ba secteur ebele ya ba ministère okomona bakambi mabe la raison pour laquelle le président de la République a lobby tokoki ko continuer na coalition oyo te mais nous avons une présidente de l'Assemblée nationale qui n'interpelle pas les ministres soki tali na FCC oyo ye azo appartenir okomona ke ba ministre belé d'ailleurs bango premier ministre azo outé pas na bango bango nde bazo gérer mboka au quotidien vous comprenez mais premier ministre wana nous avons un premier ministre ou a sanctionné raté premier ministre Mobimba pesa ka bato bambote ale bemba premier ministre a sanctionné raté alandela ka gestion et ba premier ministre ño sauté tango tomoni gérance ya Janine Mabunda bango bato bazo diriger mboka au quotidien. Mais Janine Mabunda zoya na palais du peuple pona kolakisa batu lipa. Oh lipa oyo ezalaka na régime ya liboso ya Kabila ezalaka soki desa tala ndenge kondi. Mais azobosana que c'est elle qui est responsable avec son premier ministre. Sikoyo pona lelo boko senga nini? Lelo to sengi batikeli lettre. Olandaki ba signature Moindo Zangi. Il faut pas déposer en lelo maintenant pas déposer. Bazo déposer en lelo c'est une information confirmée. Bazo déposer en lelo pour la gérance na ye ma bureau na bango mobimba. D'ailleurs makambo etali bambong dépense ya bureau. Après si communication na gouvernement te a expliqué comment ils ont dépensé te. Azana makambo ebele bazo expliquer ye. D'ailleurs wana za makambo etali ba député. Mais biso en tant que population, tozoye bisaye tomoni na gérance na ye eloko moko te. Nous avons constaté que amemi kaka PPRD aye nango na Assemblée nationale. Merci beaucoup. Mbote papa journaliste. Bon vraiment mambozo le kalelo eza vraiment esengo pona ngai parce que tozo luka ko benga na mutu oyo azotsa bateau dans la roue afin que le peuple congolais se retrouve te na mboka oyo. Batu lokola ba Janine Mabunda soki ngai ye vraiment nazaki mutu oyo nalingai na démissionner nga moko pona ko sala mabe na peuple congolais nga moko so nazaki nga na mi démissionner mais lokola baba yoka autorité morale population ngola sa monke mboka eza autorité morale te mais mboka eza peuple congolais nyonso ngozo mona foule nyonso surtout oyo bazoyemba pona libération ya République démocratique du Congo. Ah merci. Mwana mboka mbote na yo mbote yebisa biso bozali banani tomoni bino awa liboso ya Assemblée nationale tina nini ememi bino na OSIKA matondo mengi tozali parti politique na kombo ya mouvement debout congolais parti politique na kombo ya mouvement debout congolais MDC oye kambami na mwana mboka Jean-Pierre Kankumu Kande toye katikati na esika pona ko soutenir likanisi oyo ba député baebi na kozwa pona ko koisa bureau ya présidente Janine Mabunda utakala biso mouvement debout congolais toyeba ko betambela komona ete parlement owana ezali ko diriger te na bolamo ya peuple congolais wapi ezali ko voter ba loi oyo etalisi penza malamu te to pe oyo kokendisa mboka mosika te kasi lelo bango moko na kati bakomi kososola bamoni ete mabe ezali na yango biso mouvement debout congolais to senga ki dissolution ya parlement mobimba nyonso ekoya ezala bango nyonso kasi lelo to pesi bango longonya po bango mosusu basosoli ete na kati na bango makambo ezali mabe pe bazui mokano
ya kotika pétition pour être bureau ya Janine Mabunda et bana kokoya nde yango wana mouvement debout congolais pe ensemble ya peuple congolais toye awa liboso ya Palais du peuple pour na ko soutenir bango ba bana kokoti sa pétition wana pour être bureau ya Janine Mabunda et bana kokoya. Ensemble ya peuple congolais tout ça na posé à développement. Ensemble ya peuple congolais tout ça na posé à changement. Kasi nini o tomoni ete lolenge 200 o to bina kolekisa pasi pona coalition o etalisami ya FCC cash. Nde yango toza kozela na mokonzi ya mboka ayeba na kokwisa ayeba na kokabwana na libala o yayebaki na kosangana na FCC na tina wana tobandi malamu ete mboka na biso ekotambola malamu pe ba décision o ye ayebaki na kozwa malamu pona botomba mi ya mboka kokende na tina wana ayebaki na kotia gratuité ya enseignement tomoni ete ebi na kokende malamu te développement vie sociale ya peuple congolais ebi na kotambola malamu te nyonso wana ezali po ete lisanga na ye na FCC na yango tozali kozela biso nyonso peuple congolais ayeba na kokata libala wana po ete ayeba na kokamba mboka lolenge moko na makanisi na ye pe makambo eba na kokende malamu. Ndeko ba bozomona wana ezali bongo un militaire baza ebele à côté stade de Martyr au deuxième bazo kangama mibale bakimi bazo ko se déguiser comme atamaboma kasi baza batamaboma te azolo baswahili atana numéro ya colonel moko o atindaki ye awana o esika misato tokangi kuna bazalaki même na ba caméra cachée koyeba te ba caméra cachée na baosa nango nini na kata fulu. Voilà un peu ba combattant ba tche bango maboko ba kolinga komema bango bongo na 11 mili na siège ya IDPS kasi moko azalaki awa bakangaki ye na ba téléphone bakangi ye na ba caméra cachée ketch moko ya service ya ANR ne bayaki kozwa ye po bakende na ye soki pe wapi toyebi te mais oyo population akangi ye azomema ye na 11 mili na siège ya IDPS. Sera Massoudi Jean. Sera Massoudi Jean. Sera Massoudi Jean. Hein? Na visite de stade de Martyr. La visite de stade de Martyr. Depuis Congo central. Commune d'Ensel. Hein? Hello. Bandeko bakangi opona ni. Bakangi ngate. Naozela ndobo. Ndobo nena. Pona lukambisi. Mbisi za koto na stade na biso ya bana. Wapi? Stade ya koto. Mbisi. Mikanda oyo ozwa nango ozwa kango wapi? Naosala salongo. Numéro bakangi ya colonel boyeba ni ndenge nini? Na misisi.
Général Skatenda, audience Général Skatenda. Nabiro 4. Oza civil, toza soldat, toza liboma. Hydro. Na restaurant. État civil na yo, oza soldat, to civil. Pelleteur. Oza civil to. Je suis pelleteur au central du Safina. Donc oza soldat. Oui, je suis soldat d'Océanie. Océanie. Il y a Congo, il y a Océanie. Des signes, ma name ici. Si vous êtes soldat, vous êtes retrouvé, vous êtes tenu, vous êtes tenu, Kalwano. Visite familiale. De la vie du Sabiti. À cause du salon d'honneur. Colonel wana oyo ozaki na numéro na ye afandaka wana. Colonel Kitoko Kamina Base, directeur d'instruction. Oh, nana tindi yo awa. Esprit na ngai. Nati te numéro na ye. 45 42 3. Colonel Exo. 082 65 42 3. Colonel Kitoko. Wewe jina yako na Sera Masudi Jean. Masudi Jean. Unatoka Msiniarisema dosi za Dorko. Huko Kadogo unatoka wapi? Siko Kadogo. Unatoka Bukavu. Unatoka Bukavu? Kalundu. Unatoka Bukavu? Depuis quand? Poro Kalundu. Depuis quand? Nilikia na Colonel Tamtam. Na Colonel Tamtam. Tamtam. Depuis quand? Ça fait longtemps. Pourquoi pas depuis quand? On chapiga tama 2 mois, 3 mois. 2 mois? Pourquoi pas 2 mois? Ça dit 2 mois. Matadi. Colonel, iko mufardese ou la police? Colonel. Iko Kamina Base. Iko na Kamina? Unjia ya Fito. Ya kweli? Fito. Alors, wewe hapa Kinshasa uko na komini nini? Komini Densele, Eloge, niko tembea. Jao créer connaissance. Alors basi unafika hapa gino gani? Kosena via ya Misisi. Baraka njoni kwa. Wakongo, niko Kongole. Hapa kwa Kinshasa uko wapi? Ozalaki nini bo constater tango bakangi mutali mowa? Biso nde tozalaki sur place. Tozalaki sur place ya kete. Tozalaki to bano participer na nini? Na manifestation ya sala pona kolongola jani mabuni nani? Temage population separi na ete. Eta ke na kati si boye pona kosuba. To moni mutu zangi na gve na ngamo wa munene boye. To moni mutu aliboma bazaki misatu. Bazolia na kati ya bassin. To meki ko poussa na pembe na ndenge mayele poto mo banyinya ngo bazolia. Totali ba makemba ya propre ba soso ba quiz na ba maya wa canadienne 3. To moni ngo suspect. To bengi bandeko bazaki nzinga zinga. To mona bato limbongo to mona ba clarté ba suspect. To mekana ko poussa. To meki ko kimase bango wana.
on musolo nanta mutalibo mate lingala na bango to bazoloba eza kotenga ma lingala moko ya muto bato baza ba congolais te ba étranger to me ko concentrer ba to tala bango boye to kuti bango na bambongo ba franc congolais awa bambongo ba dollar awa bambongo ba dollar ana ya liboke puis ba $5 te ba billet ba $100 ya liboke ba billet ba $100 to me ki to ba to tema to ba bele ba to la nimbongo to tika na sima to tika le kotala tala boye suka nango bo to na to zuena deux passeports ya ye moko nya mwasi na photo mwasi so tali boye lié na mwasi na tout à l'heure to me kota na CCA na bloc to mona bloc on a na sac na ye na caméra cachée eli ko la caméra cachée on peut en moko te mi balé des caméras cachées to me kota na caméra cachée ngozo sala caméra cachée zo sala to ye a to kange to me la police nationale mutu moko wa ye obima azna aner a dit mutu aliboma akimisi bakimisa ko tena keti bakena ye na mboka la police a joué te mais bakimisi yete na mbongo la police bakela na mbongo c'est mbongo za kebele mbongo ko za taba $2500 $3000 passeport ya mutu ngo esa wat passeport mutu anera na mutu akena ngo mutu anera kena deux passeports na ye na ye moko mutu aliboma bakena na des caméras cachées presque congolais ezali congolais fongola misu mboka to nje to na insécurité bato FCC na autorité morale na bango onje baza posa ça eloko moko na kati mboka wana message na ko lancer na chef de l'état en tant que garant de la nation et ba que place union surtout au kuta na moto aliboma il fallait ko yeba ko vérifier que azanani parce que na moyo onje ba tindeli beso ba sana kanda ndeko mbote na yo mbote tomoni mino na drapeau ya MLC bino pe bakomi na union sacrée bakomi na UDPS toboni le président ndimi tozala biso bateketeke toboya te bemba ye moko Igor aye na union sacrée biso toboya te tolandi papa ye loka na kata ndako papa samira na église inte bino bana boke na église mosusu awa na ya parler du peuple boye kosenga nini to boye ko manifester pona boye kotika pétition na biso na compte ezali mabula na bureau na ye eloko basalaka ndeko na biso jama kabunda yango balukeli bango nalobaka mingi eloko oyo le akabila kangaka bemba sepelaka ekomi tuna komobanga akokende mpe bango nyonso tomoni mikolo oyo sécurité ya Jean-Pierre Bemba barenforce yango mpona nini akoma premier ministre to ministre de défense omonaki le Bemba yaki atamona nini na cortège deux montants liboso ya présidence yango loba nini ye moko kani ye moko sosola mwana mboka mbote na yo mbote ndeko journaliste tomoni MLC UDPS AFDC abosangani bokomi bato ya union sacrée to boni moni tango intérêt ya mboka ezosenga couleur ya parti politique ezalaka te tozoza na intérêt moko commun mpona kosauve mboka place euta yango monisi nde toyebo eza te tosali coalition mpona tokɔta na kati ya kibokonzi non toza na posa intérêt ya po ya peuple yango wana omoni ti neti Jean-Pierre Bemba akendaki koyoka oyo président Tshisekedi azalaki nango eza te mpona koadere na kati ya coalition wana ezalaki mpona kopesa proposition mpona mboka na sepeli mpe Faci andimi ke mboka eza place moko ya mabe ye moko akoka te yango wana asengi biso toya baide topesa yango wana toye topesi baide tozalaki nango nde toye ate kosoutenir pétition contre bureau Mabunda. Donc mpona bino boyosenga bureau wana ekweya bureau wana ezali kotravaille te mpona intérêt ya nation bureau wana eza kotravaille mpona intérêt ya coalition moko ya famille politique moko ya koprotéger baintérêt na bango donc automatiquement bureau wana doit tomber
tosangani awa toye mpona biro wana ekoya mpona intérêt ya mboka. Député au signé bandimi député bandimi que abunda na bureau ne mobimba ekwea siko entre autres na koyebisa bino eloko mabunda salia c'est que lo mabunda salia mabunda na bureau baobuleka mboka ndete eza ya Kabila mboka ya liso ya Kabila. On est informé, il a interdit au service courrier de travailler. Tous les services courriers pour votre information, nous avons informé Bino que les a fermés et a fermé. À moins qu'il change en dernière minute. N'est-ce pas qu'il y a un sniper. Tu fouines information, tu looké information, n'est-ce pas que information. Mais bon, nous sommes l'UDP, le peuple congolais, c'est une grande machine. Dans la machine peuple congolais, je dois vous informer que Toye a l'objectif principal. Mabunda doit partir, il doit sauter. Et elle saute comment? 263 signatures, qui est une pétition. Membre du bureau a une pétition. Moko Balamage, Mabunda, Mangwanda, quoi ça rapporteur opposition. Moutou na Moutou, Azala. Pétition na yé ou ezota la yé moko. Donc pour votre information, bureau wana mutaro siège lisusu ozalate. Bango nyos ba kolongwa. Yoka selo règlement intérieur et lobby. Règlement intérieur ya ensemble national lobby tant ba bino nyos bozi mutna mutazui pétition na yo bino nyos ba kozala obligé boko malwa ba député simple ba kolura 1 plus âgé et ba kolura 2 moins âgé. Donc, aux zones na case de départ, nous to bandaki na libosone par les maisons, aux zones na case de départ. Ba otsa bango wana, ba osa la séance à se plénière. Ba baye kolo, ba baye ba défendre. Après ça, ne ba constatuer. Mais pancarte bozui elongia jajini mabunda bo barré binonde bolingaka basi président promouvoir bana basi bino pe basi bokota na politique mais lelo bon bino basi lelo bokomi ko benga na moninga bino basi mwasi na kati ya politique. Merci papa na ndenge oza kotuna nga question wana ezali bien to moni mwaso to barré to che marqué rouge elingi koloba ke to lingi lisusu te mama azalaka na mawa ya bana oyo mama azana mawa ya bana te abomi nanu parlement mobimba abomi aza mwasi mabe kombo na ye voleuse mabunda comme si moyibi voleuse mabunda aza moyibi ye akolanda kamere mabunda ndenga azali wana aza mwasi moko alingaka kopesa baninga mbongo te aza mwasi moko alinga a intercaler mboko oyo ekende liboso te biso ba mama Congo tozo linga lokolo biso ba congolaise ba mama tolingi mboka na biso ekende liboso ndenge président Fachi alobaki mabunda zo lingela yango te banda mabunda abalaki ngakata to melima ite akati mabunda azana association na ye ya bato lelo tozana mai 1 mois ekoki tozana maite courant ezate na lobi papa mboko eza ya ba mabunda yake po a intercaler Fachi po Fachi a travaillé te ayeba bien que mboka oyo ezali ya bana Congo batu na batu bazana mboka na bango congolaise azana mboka na ye Congo rwandaise azana mboka na ye Rwanda alors atikele biso mboka oyo atika parlement wana
mboka oyo ndako oyo babengi palais du peuple biso pa peuple nde toyaki tolobi ke babunda a travailler lisusu te de marche na ye eza ya mabe na kati ya ndako oyo azolinga kodétruire Congo toyebi ye aza mwana Congo te aza mwana moko balokotaka ye na mayele na kere oyo bakendeki kobunda Mobutu atinda mayele na Rwanda. Mubiayi aza mobali na ye Mubiayi aza mobali na ye eza ya ye te ye aza Mubiayi aza kombo ya mwana muluba est-ce que ye ayebi Mubiayi ayebi signification ya Mubiayi ayebi yango te aza Mubiayi te Mubiayi tata na ye nani ya mboka nini ya Kasai oriental ou ya Kasai occidental Mubiayi ya wapi atika black na ye tolobi ke akende dans le calme bayebisaka bango ke bokonaje ngonga ebelemi baye na minute oyo baye kauka mabanga etikali bakonaje na mabanga baluka nzele batika mboka pale wana atika ngo daleka toluka mama moko ya mayele oyo akoki koya avandisa parlement oyo ba mama ba se trouver. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur le Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil.